Tom na posane mabume tonda. Ndaka mokate so batuni tolomba Thomson te pondu. Pondu bozale. Totani na kati te kaka pondu. Maintenant parce que bon na moto so makade bikote. Si bikolo na masangu. Ba défense. Équipe va arbal était babeta mingi chassi yasima. Mutambo mukako tamalo mission kitoko te babadi. On appelle ça périmètre. Il faut mettre un calcul. Na tout côté ya batu. On a raté na rien na bimisi ya boy na boy na bimisi ya boy. Ne pas dire que na bi côté ko le kabatu te. On peut baza baleki na ngate na leki mutute. Na fungula na pété pe mutute so comprendre ngo facile. Nga maté na terre to la pété tala ba soso même baza na le pango na biso tellement ba yo ka to la pété ba fanda na se ba bundara souté. Oh. Oui, ba soso ba comment c'est ça teli kanga kokoki. Ba bi ke yeyo. Ba soso ba comment na hiérarchie. Lelo et na yebisi yo faut être challenger nandimi na la na mesa wenze na lipa mutoke nanga moko ke na ke no fana ba bandeko na zela ka soso munene mena bitinda kwa mukonge katana ngo même sanga beto na mukonga va yani tikanga na vivre yo indépendant mako mikolo so sakani indépendant ezo ka sentinelle saka na compagnie sanga bato asaka tu rutala la kabila la yo moko ya pas sentinelle botutu kanganga yo ko pese rapport na ko tala to emisa ni chabiso ba krata et réclamer même enfoutema maman tala bato makam to kana Congo ngamo ko na ko lesa ngate mais ngamo ko na zo ka engagement mutu msuna chena ndako mais na lo ka silence te na Congo ba manka misale sate après ba ko délivrer tala biso na prière to lelaka kende prière kolela ba mokate ba difficulté tout on débat ba na prison Seigneur ok na église te kende église dimanche si j'ai gâteau prier to chasser ouah 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 bo sanga bo mengo fo mona mutu on dirait ba prier muzito sala ngana kati na frenga bito prier na ngeo le kati na kanano ya bango po ya ngeo komate fo mona mutu bandolo baki na talelio makamuna mona Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Certainement, partout où vous avez l'habitude de nous suivre, et donc nous sommes à Kinshasa. C'est une réalité d'ailleurs parce que
Moussa Lessenga Pika Raboye. Nous sommes en plein centre, nous sommes en plein ville de Kinshasa. Merci Nabino tout au bosi occasion, peu occasion et au la biso, Mbote Nabino. Nous surtout nous retrouvons encore une fois de plus au pasteur John Toli APT, toujours sur Nouvelle Tendance Télévision. Merci. Notre sponsor officiel, il y a Gianni Sitantungan Poutubanga Michuri depuis Switzerland, un homme réglo, crédible. Merci également Nabanegotu Oyo Bazara tout le temps, Bako Sungabiso, JL Lukombo de Genève, véritablement femme d'affaires, Chouchouna Tatila. Merci Nayo, merci Nama Lolo Loris la Congolaise, merci Nata Boufat Top Model, merci Nabanegotu Oyo Basutena Rabiso, clin d'œil spécial à Gimbambi Business, déjà qui nous ouvre toutes ses portes. Bientôt là, mon Mboka a quoi investir on a Katia Mboka na biso moko. Merci na bino nyon surtout bozala na biso elongo Claudine Bossaou, Mami Mwandekela Mwanzambe bino tout bozala na biso elongo. En tout cas, merci. Merci Mingi Soukoleka. Derrière la caméra, vous avez couleur Bassélé. C'est ma caméra. Merci également à Jordan Panzo qui assure la réalisation de cette émission. Alors, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Pasteur John Toli APT. J'ai toujours appelé un très bon motivateur parce que Pasteur John a une façon exceptionnelle de communiquer. À travers ma conseil, à travers ma motivation, moi j'ai plusieurs témoignages. Émission na Pasteur John, nga so na kenda ko luka buluza pona Pasteur John. Nga na problème na mère kutu na moi si na senti pona keno na banda puis na suka wapité. Mais à travers les émissions na landa ka yo na Pasteur John, j'ai l'impression comme si Pasteur John va nous motiver ninga mona luka vie. Et lelo naza na ngola na obeta kayu ko pe simba kitoko, c'est-à-dire lelo il est en train de participer aussi dans le développement parce que jeunesse et à l'élo, tant que Pasteur John, il faut voir par nayo. Par nayo, il faut permettre que yo peut développer ma rambo, le bipé famille et réussir. En tout cas, tous ça très reconnaissant. Nam sala tout Pasteur John sala. Pasteur John, bonjour nayo. Bonjour de Guadeloupe, vraiment kitoko makasi. En tout cas, base. On a passé vraiment 5 sur 5 à chanter vraiment donc. À chaque fois, zangagnon ce tigre na santé au combattre yo. Vraiment, il on a vu avant tout nous autres nous avons courage au peso et sengo en tous les bonnes formes pour mon asco mieux comme ouvert. C'est comme ça tout le monde a ce qui pambola mbongo mon anité c'est tout le monde nzambe faux. Or tout le monde a nzambe faux à partir en bon tout là on côté à santé. So il santé de rongo la muki biotel pe no enaza malgré tout no moni schéma ko bimisa lipe mon anité. Schéma ko code salaire mon anité motalika tongo tipo ko santé ne zo répondre nzamba la monsieur très bien. Donc santé de base, si vous avez la santé au Lukambo, si vous avez la santé au Kobima, si vous avez la santé à bien. Merci. On comprend ngo beza lo wana tinzoto. Po ba mona ke yo, po ba tata ino baza tale bele melongino za différent na batunyos. Tant que longe comité yo alende l'été. Même tout ça na yebisi yo ko sala accident ba ka okatani mutu. Ba ko zo nzoto na yo ba ina ngo wana so baziko mutu mususu ba tie mutu to ko lelo bien te. Ah, il y a pour mon élongité. Mais c'est comme Moutou, mon année, t'as bien entendu qui bat à bâtir, bah t'es comme Moutou, mon année, c'est que yo. N'a pas fait, n'a pas compris pas. Il y a une référence à Moutou. Très bien. Il y a une monnaie de longévité, ça y est. Il y a une base, il y a une monnaie locale, il y a une centaine de gens qui sont frais. Tu remercies chaque jour pour te commis le longana yo. Et beleka na tongo ba comité. Où est les cas to yebi? Où est les cas? Fabi soto salate. Chemise la tinanga ba col mao. Tokuta on ba film ba takala ba late ba 1800. Wana kutu mère na biso na père na biso ba tiana ta matoi te. Bazala pena. Mama kutu beba zonguluma. Mon tuzo kele ma bebe o ma wanjo ni mama ba John. Na mama bandeli. Na vite ça on comprend. Vraiment. Na ça peut se périmètre. Eh moi no bobo kala ko la boete ki mbido ki schéma yango wana moni. Yona ça batike to yaka na ndenge to lingela te. To yaka na ndenge nzamba tinde biso ba mission. To lata banzoto ko bimela pa ba parents na biso ba ko ba onde ba che biso. Yo moni para contrôler moi na ko kota na ba stratégie moi ne pese motema ne sengo tindete au dérouter avant. Mais est-ce que le lot quand même Pasteur John en parlant il y a mes parents parce que quelque part les lots aux ans moi mes parents bébé na belé le baby ba comment coller na comment parents na bango c'est-à-dire moi nazala kana na idée azala asala msukop mo boy to apona chemin na mususu mais ba parents parce que azali na besoin kaka yepe na kati ya famille azala na médecin azali na besoin na kati ya famille azala na ingénieur moi naza très faible en mathématiques mais à imposer et kende polytechnique depuis moi na kenda polytechnique année les karaté moi na ko banela ba classe à perdre pena berrer tena ba papa ba rupa na politique yo wa rupa politique ne seza ki tanga ba ya va lumumba soki ba nani ya ba neo apostolique ya ba c'est Léo wana so na iba ka teliki sasa soki Léo wana mais yeso tanga moni politique mi konezo ke comme ça bana tout o mato ki ta kende politique oh rien pour bongeza ba faso belé
tira mutu temps s'exprimer famille musoko batanga trop mwana bima rupa jote azotia sa famille soni mais chake ponesa ka famille te mais ce que pesi résultat ngindi lo mabeza wapi est-ce que batunyo so bazilo kuma basimba ikaina biki na nzela école rien mais le kuma landi bango partout na baka chef fatala ba musicien mingi batanga te mais le kuma na bango bache ba Nicolo so tali ba sportif na je besoin témoin na kumisi bango te et comment ils sont équipe drapeau beti national ba joueur ba kota na terrain et ba judoka ba na oh tout métier que sport le c'est totalement te pesi bango on est pas aux autres qui ne mboke que c'est ça la vie au moni vrai parent ako pexaka mwana akoya na bambeba ya mabete mais souci mwana motema c'est que zotinda ben question na ke na vie na e bo accompagnaka e et chaque sengo na vie okene sengo na mona mutu abongisaka ba montre na kwa balabala soko tali on dira saka musala puno ndira fanda na moyo lokola yetola poso te ba montre bela ki ba montre bela ki malonga boete hein on te ga disco pile silaki ene bando koma lokola ko timate ke lokola seti 8 longwe na seti kali seti meza 8 e kota mai achana moyo kauka ti e bima panti sisi ne koma lokola 2 koma lokola 4 so peso eri mo bagate comme le quoi télescopaire on dirait comme nini ouais vaisseau na bité ko tela ko la boussole batu so ça va monter comme la boussole quand tu n'es hérité aussi kata mukolo tu es impoli hein tu me poses des questions à cette heure ouais bah papa montre wana tala na émission makamezele ka yango wana mais si ko no ba chercher que moni ndiko nanga na peso ba onini otosola basa mukili to chango qualité vu à moi, il faut s'exprimer. Pour forcer moi, il faut ça les sengonants du abord, il y a pas de moté manaï. À retour, c'est pas parent pour niveau, on a les agapés niveau pour nous tout à maturité. Mais c'est là qu'on bonga. Et ça m'a commencé à mener à bomber la moutunga tinde na mission na vie. Donc on a bago tinde na côté moko bebi mili tio pour na batunzo on denze la récite. Bango ba kendera ba chola maka ba seka maka. Mais na yo tango komi kuna. Obani musala salité mutoka ko kesale musala salité après ka ko kutana ba makile tout nzama fongoli motema fait faire la vie yo mona ba chaque fois ke ba ko négligera relation té tant que bible lobi yende mutu ko compter na mutu té ngam mutu na pas mbolaka wa ko chelika na mutaloni na selo mais ngana ko biso pelo moko no ange ko kita té après son relation ça c'est la ange royeba donc malgré parole wana mais pratique et c'est une volonté même ko décortiquer makamushe bima na bible na ndenga fo on ba kwa na ba manka ba comme si nzambe comme ça kana erreur oh maudit soit celui qui se confie à l'homme mais alingi ko lukana relation merci le ko bebseka kino ko confie na mutute akanga maboko état d'âme na habité ya c'est la mane ko ya kutana mutu moko zo tamu na kimosantu o ba za muke alléluia sur le bible ka muke suka na sa verset bible na kenena matete me Matthieu obina sema kuna bwa like oke na kende ko tana apocalypse wana bia mutu malamu yeyo rien est-ce ça se comprendre ça technique de guerre quoi ta challenge à vie doser katala obunga biloko ko kabino na ko kabino ta partir la nzungu na moto na solo ndenge zo mis effectif ndo ba weza décadence mais ça bo jamais ta ko suka na ngasa ko na douche na ko tsanga mtoto na manka na ko suka après ko lia. Et comme là on a goûté. Faut pas gabo. Quand il y a mo kena ngona ki koso ndo sukolo douter ke ba na ngasa bêtise. Modèle mais funa mona ke komi koto yo. So ngana ki ko sokola, rien. Et puis mtumsa ndo kabola tan ndo kabola ka sokoti douche. Nda bando kabola. Pozo manka. Po ba rupe. Mo kabola na zo terre so batu ba mingi te. So ka kati bulu moko fufu. Ationa pembeni comme si net tana basani. Wana za antenne réserve de cortique pina réserve na ye akota na sebisa pe batude bataka na kimbi zo kabola to ça azoko sabino batani basana musique mais basana c'est akokoka te kendo sukola ngani na pompi kende na bomba biso bakolonda to ça wana. Mais est-ce que pasteur John Lelo pour mutu obuzana kati ya famille moi makambo ko musala mama trop bato abotami na kati ya famille baza 7 mais ozomona yo moko mutoboti bana mais au comment vous préférez on dirait le cola oazamona liboso il faut yenda réussir ko le kaba o batikal na sima bon chaque mwana ayaka na état ya condition likambe kuta na yo na étoile na yo mwana nyoso na te étoile na ye ça problème te papa na pesa ba on se touche chance étoile mais mwana nyoso ndito mwana ndako bana baza 8 5 4 ou 9
mwana na mwana yaka na condition likambo mama na papa bayebi na motema ya na condition mwana musako yela aneka bana na bango nyonso mais alingami makasi na bapara koleka bayaya to baleki na ye nayebi te façon na so baso ozo comprendre batali modèle ayelelaki bana muso bala muso ni mwana okoya na ye asisaki biso mbongo oyoka ngote mwana opa ye entraîne zaki na chance moko tant que c'est maman ekota ki na ko zo promotion moko ya musala donc mwana abotanga na chance moko ezana bakana baka na mwana mususa ya mwana o penza somo to lala kana ndako te ka na hôpital pona ye bola na ndenga koli boete mwana na bo mwana neto nyoka na hôpital na te sona o comprendre ngabi chaque mwana za na calendrier CV na ila na ndako mwana tu na kati ndako za kwa ba document compagnie nde bachaka na place moko chaque tiro za na document oui 5 documents 5 programmes 5 yeleli 5 catégories nde bana bandako so balingi mwana moko makasi to yebite modèle ezalaki ena bana mtupe ba yana fruit ya bolingo yana mwana mususu yana mwasi musa kenda mariage ya mibale alata alliance par rapport mobala liboso la tsaka alliance ité mais alinga mwana na ya bota na mobala liboso aventurer que mwana bota na mariage ba tutu ba betele maboko na ndenga bien po yaka na ndenga linga mobali wana market libanda ba na kati foira po mobala bimeki esko na suka na bité so na lobani on ba chaque fois eloko ya bolingo ezakane sengo biloko mutalia kango na affection na petit atese mbongo muke esaka santé par rapport à ba shawarma tu comprends très bien yango moni eloko moke beti oli bakute niveau oyo zaleli na ndengo za soko za na sengo ya mwana moko lingaye na ndenga yelela o mona kaka affection ata bana no ya sima ba ye na condition ya kitoko lero komi na ngwebele mais mwana ozoka na lera condition ya kuata oza soko tellement donc bande yo kela e mawa moko boye ya ye moko pe mwana za innocent mais bike mwana opakola miliki malonge kota na nzoto ote baleki na sima bakuti miliki pona zi chance ya kobonga mais mwana o nanga yele saki sai moko ya kwata kolika koyeba vie na mwasi avenir na lingaka po boningo nange tutaka na ye magoto esangisaka mbongo kabola bino molinga na affection yango mwana ana soka sokola to soko taila komi na mbongo ba ozokolisa bien ko tana bekola be mais soko moni ba nyoso tu ba yeba na nonyos papa oyambi bango nyoso 6 4 9 12 c'est la catégorie bana na tango semba bango mo kotala kaka mwana oyo akosana olingi bango nyoso bien mais ya kokota na motema makasi koleka bango po ayana kwata boya sima bakuti challenge barkabele dole mais wana jeune ndenga kwata tu on peut ali boso ko za libala malonga simoke ko kweya ko bota mwana moko susu boye ay ko na condition ya malamu teneti baninga liboso tango ko se rattraper mwana ngo pa affection mususu ko le kabaninga et ça rendait mité me marquant. Mais quand même, les parents font ça, il faut que les parents les parents nyonso, mais les parents bakabila bana nyonso ndenge moko te. Moi na musa ko yana lokuta, moi papa bimisa pesi, musa na vérité papa pimeli. Mais nyonso bana na ye. Parti prité. Moi na musa ba papa ma. Musa tena likambalogi ba sengi biso na école. Papa pesa fa détecter. Or ngana remarquer moi no ba nyoko la ka mingi na ba parents na moko propre balinga kene makasi ko le kabaninga. Pour ma foule à quel niveau c'est un challenge bah côté responsabilité dès nos chef na code que ceux qui va aux ana on va chef so code sabana c'est le système ya lundi mercredi jeudi tia rouge li parokauka pesa kabana mwana roliango avec petit papa bakicha muchuchu c'est que mwana na totindi angola ko na diamant mais so mwana moka mekole ba sandi c'est que mwana ta ba pa ko sengo koshi ko tinda te ke no kufela bango mwana moka kapisa la kana ye na ko kufa na ye ye mais moi non mon était bolambi diata papa itu nango bien pecha obike moi no ya sala mosi mobile donc tant ya zo lia biloko ba diata talela ka carte géographique na kotinde na mboka ni akende wapi wata na tinde mission kwa cascadeur kwa na diamant pour changer kokili da koki diata wata na terrain net bagarreur c'est qu'on appelle maman na neuf challenger ouais ça bosu carte rouge bilo tu na défense botika taka moko machebi ne bana wana na peut-être na jobi s'offre yo moni détectage yo moni toté akabatu na ndenge ya sensibiliser ko mona ndenge makambekete makamusu c'est ça na ndenge muto so pesa ikonyokola mutu na ndenge ko linge ya vrai mais donc quelque part ça peut mabenenge ba parents soit comment parce que ça na mbongo mais olingi bana ba mona ta mwana mu ya pasité donc quelques mois moi patient peut ils ont fait partie en formation pe autour na raté pourquoi bana bata mbongo soki bazokola papa na bango moni bana bakola tinda bango formation militaire même na mindeli ezani o militaire qui sodé à potonner Afrique ezandenge moko bakemba ndenge moko
mais baki nos mentalité il faut les kana université coup dire il faut ba lection na kwata poto ngokuta ngo yo moko bangate et alors mususu na boite ko comme ça bana somi somi keba mukolo salate au moment ni famille mususu bana bomengo bana batika na bomengo ba para ba keba bi ko jelete ti ba kwei pourquoi baleki na challenge ite ko tayame or il faut les kana tamingi il faut mona dega ndenge ça ko kene matadi te ça au voyage non que no tala ndela ndenge ça si moi ça peut bateau même comment est-ce que matadi mbala si moi bandoke na bateau ça relève ça liboso comme ça bin c'est là bien de berer FIFO moko les canons or ba université coup dire yo mon ba difficulté to kuta na monde ko nangesa li sumate et c'est quoi la formation nzamba l'extra biso nyoso to kota na kota mfutema lo kuta nzamba collection université bike alendele année telle non PC responsabilité bon ba 2021 22 23 mais na minute yo ata soki mukeme kwata au moins na fight moko yeli yo so bito ko projeter les bateaux bakanganga mama leki na maté mikolo mfutema blocage rien à tester yo awosela ngone sengo ya yo moko pona intérêt na yo ato sambelité masa kolo mukila za na droit solo ya lingi kombele batu ba prière te ba kende église bebe te komba alléluia te mais ba pambola maka koleka batu ba kende église ba ba prière minene mais ba simba pe kisi te mutazo pamba kaka nzambe mais ça confusion to moment le na bakati ya église confusion mutu chrétien azo qui ressemble là pour te passer boya le lot dans ça la prière spéciale pour bozo ba visa. Mais païen, azo qui ne salika formalité, à qui une ambassade va payer visa, à qui ne peut poto azongi, mais na casse église va passer pour faire voir que non, pour avoir visa il faut y avoir maboko, et blocage et tout comme ça. Au moins ni Babylone monsieur to salaka. Modèle biso to yebeli nzambe et comment qui na ndengi ya mabe. Ndenge mabende. Oui. Soko yebi nzambe. Kolo mukila za lokola carte électeur ya pays. On comprend. On reconnaît la carte électeur T. Neti bapagano. Auto benga avec bapagano. Basa ba tout le monde a d'autres part basanga carte électeur. Mais n'est pas dit que baba congolais té. Baba congolais. Li kamunyo se koya na Congo ba ko sala mais eke comme area ko sala. Ba ko so bango te po bana mikanda te carte électeur po bala saki yango aba isa boy. Mais ce que tu boko sona boko seki bokena bar yango. Na mo ya kotambola sa problème na butu so kamoni ba soda akoza ko banga pa sangi mikanda ba ko kangai. Biso ba otozo sambela ko sambela na biso comme si biso lokola synonyme ya ko pekisa ba opportunité bele ko tia na courage no kaka nzambe atina nanu nzambe obala te moi si moko lingi selo yo moni peza ye o ngana atina nanu nzambe anja ko kita chelo litoi ah kitete natina nanu nzambe otema no déjà sepeli na ye o sepeli na ye o moni keza ye moi mtumisa frère ngo chama chelo litoi o tebe tada mina ye berera ngwa ndama sina na lingi Blandi nenga zawana chéri je t'aime yo ne na ngi tout ça ata ange na lingi ta tshela ngali parce que baby no le na komba ange o baby senga makambo je t'aime makambo tindinga tikanga na kena bolingo na ngai linginga e bebe batena ko lelanga ngamoko ange ko tshela ngali to ko la na komba ba yo selanga na kota lola soki na tosite wana makambo na biso mais côté na ngapa na tikanga uele ma ngo kota na makambo ya binote. Mais est-ce que tu vois que va passer esa faiblesse au pauvreté au moins même l'église au moins si na oye wana oui ça et ça la kana to boite mais wana et comme ça comme na kakima ngata ange la singa que moi si no ye na ko mekana tese so ka tenga pesa mabe na boye na ba no frère yete kende kuna na ningi mwachi ngana boye makambo anje Adam nefa basaka mi bale mukile beba bon kota batebele confesse ko pia nan faut faire attention. Donc deux personnes mukile beba na pesa quoi na lisu pesa Adam mwasi faut yeba kasi bon beba ndenge c'est tout ko ba victime désolé face en soumis pour mbaina deux personnes pas magaga deux personnes ça troisième personne non quoi zakate tata moi ça zakate maman kuta zakate maman bote zakate obokila ko fana ndako na bango te deux personnes batuka mi balé na mukili même payer kota rando débat bimisa rando bon ba million to bimisa nini bombi ça l'attention mais est-ce que pasteur quelque part néo solapé est-ce que mutako pesa muninga na confiance parce que ndeko moi singa bende pasteur dans l'habité mutunyo so ngana lobaki même lilingi na ngana pia ke confiance te mare to tambola na ye c'est to comme na kota mulili akenda ko pema na ba kota kenda kate na tika la ngamoko c'est que na confiance même lilité donc tu place na kena oyo ba kate yo to zakana na moi so na tambola na mona ke lili so na komi kota pio ba akenda ka wapi ako training ngape elili na muka ko training nga kama ni ngamoko keba pona biso ke no keba tela kana na ko confier ye
conseil na pesi yo sala attention mukile za compliqué batu mingi lelo ba chite même yo za na koza na mutu musoko za nebe makoza rankine na osa oyeba me boseka boliaka sala attention au kotika la comprendre pété yango moni muto za na moi 100 francs asa na fautité mais ba calculer ko mabe na batu belé o pesa malam o pesa te mabe so exagérer pe angala xanine kaka ye bata mukili so pesa lelo na ebisi yo so pesa lelo pesa lo bilobo kuna yango moni ki sasa to former ba mama na goigoi to niko luka te pona hotela ka bato ba bonga ah ya nanga sa kuna so nga pe non na ba katela vie corner je reste en emplacement bien parce comme nega fo chabi to niko katela vie corner te bana na biki na bonga ngana kanga maboko si okatela en corner ndé nini tant que ja bozana bandeko ba bonga to ba voyager baza wapi tant ozana ki sasa challenger kende ba cop moko ba chola ba seka mozana ba mutu ba yepina sana bandeko na poto ou bien metande zo sa musala salité akatela vie corner mongolo okuta kende poto ko za challenger tant zo koma azaki ko fanda tasaki actif o matin ba keba hermos ba pesa ngongo l'air nyos kapena sasa na bagarera keba o mona courage na bana makamba mike batu nyonso moi na vie keba vie eza tokensela ngo mabe nzamba sabo boto apesa biso espèce na temps biso nde toyeba ko s'exprimer te ba misusu akoza na age mukolo mais vie etikale na retard koloba te ko se rattraper te vie eza keba otalaki lobi te exemple na match joueur akoti na 3 minutes ya suka photo a match azala te mais atie biba yambie pe kombe koti na marqueur par rapport à bato bandi photo a match ti suka bakomami te de la photo match de bakanga wana début de bakota na terrain hymne national azate bakangi photo a match azate match ke mubimbati deuxième mi-temps azate na suka te ba 3 minutes ya fin match bako kotsa wana so biso toteto ngani joueur ali cholo ko la biba le tengo bakotsa na suka mais yona ka kota kecha achebi mbala moko bato ba umelaki na terrain kombe komamaki na marqueur te yende komone komami biba ke yambaye abimise équipe mutonner na vie challenge à vie baleka manka côté bokola bia salate kotanga bekola kitoko azalate vie na ekwata licho kota lekela nzela bokipaka te so bokisango na ekuti botondi na koseka ye penda asuki te voyage na te ya Gabon te ya Angola te ya Brazza te voyage na ka onga manzo o akiwa pina mempulu yoko voyage yoko parcours ba voyage amu akena bokutulu yoko ba voyage amu o tanga songa kape bo tentiri bangungi akumlo kwa mutu akie voyage na bokutulu soki wapi asema 2 semaines 3 semaines 1 mois tanga koya on dirait mtalala kina mabela Angola yo mabela Angola o ba mina basebola taille rouge mutu omina tentiri on dirait pâle oh corona virus te mai wana na omana ozomela mai lokwa gwa kwanga okutana ngote mai ngai on dirait kwange peba okokele wapi sala wana ekopa mbongo yo tala makala no ndongo ko sasa bisala suka batamboka baka ona mimelo secret oh nini okaka samba kutu te motombele we motombele borbo soko mego ko kitambanga neti makero ngidoki yo mama na kufi ezala wana yo ko likakopa mbongo yo kumisa ngokaka na munoko neti kinini mena mutu kwa secret poso te mutu boete ba ko peso exa o jate na mboka yo makamto kutana na mboka yo lia na nzunga ko beba yo o sentiki ba sikoli nzungu bien to ba ngo totalisa ka boye mais bien donne c'est attend oh pasteur John une fois déjà au bandolo baké vie ezalaka neti match si au fan de la jeunesse na kati ya mboka na biso match ekokoma na ba 40e minute déjà neti ozabo de cette minute na ba 84e minute 6 minutes eza era mututu na attaque oh encore sauter na ba no free ngaso otsiki à 10 ans formation bando teka comment on va avant chama kina mutu cha pilipili na kwa oya masike le kana nani na mbala na former ba commerçant ba guerrier ba challenger 4 ans classe ça diplôme pas que no fana sur na chômage 4 ans ko ba koteka akomi na mesa na wenze po afungwana na komisa ko leki mukebe papa oleki zo ma ticket 10 000 francs au moins au former challenger après ticket te paté na ba teka on a pexement batanga te Congo keba toyoka ba français ndenge na mukili solution c'est ya kaka tom na l'air ya tchatu to na posa biloko kitoko te to le na sur to bank sa ba voisin tom na posa ne mabume tonda ndaka mokato so batuni to lomba Thomson te pondu po ezale to tani na kati te kaka pondu
maintenant parce que bon na moto so makade bikorte si bikolo na masangu ba défense équipe va balle était ba beta mingi chasi ya sima mutambo mo kako tamala mission kitoko te babadi on appelle ça périmètre vifo beta ngo kalki na tout ko côté ya batu au moins na te na rien na bimisi ya boy na bimisi ya boy ne pas dit que na bi côté ko le kabatu te o pe basa ba lekini bango ngate na leki mutute na fungula na pete pe mutute so comprendre ngo facile nga matin na terre to la pete tala ba soso même basa na lupango na biso tellement ba yoka to la pete ba fandara na se ba bundara souté oh oui ba soso ba comment c'est ça teli kanga kokoki ba bi ke yeyo ba soso ba comment na hiérarchie mais en fait to li a pété en fait façon ya ko communiquer na bato d'après les aïe pour nanine oyota la couche ya na biso moni ke no bato baza na difficulté parce qu'apparemment dans quatre églises les lo bato comme la complexe wana pasteur pour mona ke no za grand pasteur il faut dire en français il faut interpréter à la place wana mais yo pour no terrain no ba bis ba place mon ko bato zo négliger bien ya on a biloko ta malade za na tomate te biloko ta malade za ka mungwezwa balamba ngo bongo baninga mingi loka ngai ba makaya bunete bela te donc ngane na compte ba ta malade monika ba malade baza ebele na RDC non pas au moni pour tout ça batumi ba pasteur bazo chama ba bandimi na kaka likambo eza 1 plus égal idée nanu ba yebite moto te bango 20 plus 20 moi na classe azo comme 1 na passe on va dire c'est ba 40 x 4 égale combien ndebere kana l'église matia kaka ba archange François Faté Frisi bazaki na rota ba bazaver ah o matiani ngazo kota kisi mesha mokate nono makolo Thomas wato sambela nazo prier ko keba keba na ko koya wana ba pinga mingi ndo mo kate na ngo donki na ngi prier ko ganga te ozomona mutaza pembe nazo pembe na kwa kamena na kaka mo ba oh palangi ni mo kate ko mutabote archange jero yo alobe ko église te mutu chacho avi ndengo yebo kwata yaya ozo songa yo ba fefe longo ko fana ndaku bima na coin kende challenger zelo basopena liboso lopango kota dossier za banane simba kantini bokota mulongo o mana mzungu na pokwa nde chemin ki sasa zo soni na obomba soko koki ate changer province po ya ko katenga na kolmi na kisasa na ebani trop famille na bisa famille na l'air bokwea tala masolo photo kala comment les ala montre ça ayebisi yo ba comme moi za kotana me ba jeune ba opona ngana mona pire moko boye pire mvo masombi lupanga pembeni ba sopisa na ba brique ba kotisa ya se piaka yoka ngaki ki de Londres nde ba ibinga na quartier na kozana ba momitro ngana retraite ça masa kopa ngona tant ba osel comme na poko ba futi bango motana so bengo na pembeni masa boya bo changa ba 1000 famille fanga na chebino kopa ngo tala ventile un commissionnaire et puis batamona na tongo ba saka rien so ba lamu lokwa match za kilobi ba mani masolo abali so que si le si na poko ba komba moni musique na TV ndenge betabise wapi ba ba musicien kutu bango ba critique ba focha bato ba reçu par rapport na bango maintenant ba sali rien ayimba mabe faka matago nzembo na ete mazo pesa ngo photo ndire yayi obi kenga imaki mango mataki mabe mayeba na pete ba musicien toilette yiki koso kaka ba kosa ka basikana ba pantalon fashion wana so kosa ngakuna leki ba misana na se umaninga aspect nanga sakana nga penso na yembi fanda na za tina sommet wana mo saka moni be ya shikito basi bele basi na mibali ba misaka ba albumu na toilette so ndo sumba na toilette on était ya shikito bata yo tala monter na ye luka bango bazaka na rep na quartier rep na banda ba répéta ba baby si bana basi combien ba tiena ba zemi ba répéta kaka attends lever de rideau na matanga ba benga bango te mais tellement que ba musicien ba critique yeso tolika na TV kanga suki bazana makamo so tebe loka ba mam oka tala bazebele ba baby si banzela basi bien mais basi ba linga pe apparemment basi ba linga ba venturier moi si so za venturier te ko lingote biso ba ta logique to sambwet et puis biso ba esconde bien au coopérant si marudo so za coopérant yebisa masika kitana fait du mwana ngana touchaka boy faux mobile bon ba linga so la kiyo so na poka tala boy ba na tom so na ngeke pour so ko to lokota na wenzo so ki wapi ona tala ba comment Kitunga or nzinza bunga à partir de 18h30 mutajanda on a déjà peut-être ba nzinza on dira sumbi bengana bana taxi botika la kuna yo mais c'est quand même bandeko basi balinga bongo so boa keli etanga talibe oni solo moko ka ko pola wana ka te ko landa te moi ça wenza akosinga
basa nza trop ba mabe na somba na somba eloko ni akosi ngai na pesa mbongo ya chelinga banu basi balinga bongo watanga uchana motale yo mubala bando pesa baspe non balete pour consoler moi ni moi so pesa conseil au boya na ya et ça me ça solo la sardine moi so bando pesa moi si ba détectage obi que ça non la sardine obi picha to leka na ne wana wana moi akwei mi basi balinga mbala lokuta okosi na tonton est-ce que wana pe oki osala pe geza la pe parmi échec ça la échec ya banana échec ya vieux pour na rater vieux ça kwata ndenge to za malamu na mabeke ndanzela moko ah nde to lela côté musu ba osepela soko yebite ah ndenge to za misu ba lokoti mbongo misu ekomeni bango ngai misu ba yibiye kana to musu azolela pena maboko na mutu ne cha kufi ye epitela mbongo kwesi malonga te mais azolela 1850 francs. Oh, tu as dit que maboko na mutu on dirait pas 1850 francs na misu ne za pété. Ye 1850 na ebiso soka koti penda on ba kolo fandi on insir. Dembolongo tomate kokata. Yako tu moto batikela kena ba lupango nyoso ndire équipe nationale. Papa kuko ye moto ngoyo ya kongolaka. Donc à travailler ici. Na je bisayo chemin qui ça c'est ngoyo. So we bifite qui ça c'est ce que nous quoi. Na so mukana nini. Bana mingi na lupango so ki tatobi ko lier sa bana fufu malunga te. Bana ba so bana ba mike ba kota na longa ba voisin. Au moins na moi na ba so longa ba voisin. En tout cas pour tellement bana bazo kabene ba porte ba voisin na mbongo te taro bimi tongo nanga. Tozo nga 19 heures. Sambongo, on ko mbongo matatu na 3000 na poko. Mais ba voisin ba lamba 14 heures 15 heures. Moi na muke na porte ba voisin. So ba so les autres ba lo kwa mbwa. Bikuti ba okati. Mon ebo chele ndambo alia tellement moi na komi na susa komi kote na lupango na pa balia ka minga zwe longi na bango elongi atata mo ke bungiyo mais yo mto botaki ye affection kote pa ba voisin o memi moi na ba voisin tout moi na voisin na wana moi na ngao ya voisin et moi na nga ya pourquoi moi na landi ko lia kuna affection kote longi bo le balani kuna yo moni keba pimela masinyo so bomba daka fufu na ndam na pesa concept tangi sama nga na tangi sama na kola bibonga base kabino ba l'échec mafu ba bikyo za ke beba mai tanga nango weze kole zaka deba tala bana batonde musuku tu baota kwa na stade mwana zo komoko na stade les amis ba 800 1900 weza ka moins cher 1480 2600 kuna basanga ba travaux manuels ka ba banga oni oh kuna ba travaux manuels oh ba yaka na combo te be kola bibongo basanga mi yaka na 3 bikedi bafuta ka moteur ndena ya combo bafuta ka mettre kana biloko ya na combo bana basafo munganga pour mettre ça sa boutique. Mais est-ce que pour moto réussir il faut nécessairement tanga kana ba école ya bien, il faut tanga kana ba condition tanga eza makamanza mais na mona bano batanga dès le début na ba école ba bien ba lupio ba wapi na suka ba jami sala malonga te to mona bana ba kona bikola bibonga le ba koma bitumina na vie eza destinée ya moni fi ko pesa ka vie na faute te posenga oya te ba changa ko cha et simba te yangani na répéter mateo plusieurs fois ngana ko pesa vina nga suscité na force pesa na sukela na kende wa on a ça nini ngana na 900 ni na kanga kilation c'est nga moko kolonga na saka na nga moko où est le mal et simba te yanga wa est-ce que comment piso na sa prof na quel fait et na pile ba tonani na sana nga au monite so mutana ngote ne ba cholaka cholanga mena ko malobi o sekinga na lemba na matete na za bien c'est ça la vie ngana za kuna te o seki biloko na moto yo mtoko liango nga moko na lia kolonga. Où est le mal? Vie faut y bander au sala. To koti ba souci na pas ces athées. Libérer vie. Koti sanza menyongwa courage ke na kenda ki kope simbité wana tikela nzambe. Mais so refando kanga maboko ah wana biso frère le lolo bito pianga raison. Ato kutana kina en Jésus prophétie o ko souffrir. Ngam na bisio. So ngo sepela na nzambe. Chelo ngina moyi. Kopi nyo c'est ça kopi. Ba tu so ma rasi ça mso za rabo. Kende kop era kop e pesa ka mutoki ko kamwa. Ba to ko mona ba dénigrer yo. Boke de place mso botondi ba zo monter litio. Oh mutu msusu tieba mutu msako leko na propre mais yo kotsa ka mbongo ya malonga ko leka ye mais akenda na cravate chez ma vie keba konta to ka tambola na lipapa ndame makasasha ndame mabloko etanga te et kotsa la méchant tout du jour yo moni courage ba kotsa na malonga prière ba délivrer ba linga pe férié te pe kotsa ka manka o délivrer courage même jour à férié azan a besoin parce que quelque jour en famille ça moi lo bango ba sa batakwata babo ya mbula na férié si on voulait bandi journée calé maman et mais biso ba goy mbula bandi analala ki bien te na butu na baksa na pesa nga dra
Anyoloka. Boka mayeno. Abe na air. Barupai. Mais oui que ba période batakuta mbula na nzala ya makasi. Na yebisi yo. Soko moni mutabi tous les programmes à TV go ya tembe. Vrai courageux dans le programme à TV. Sur l'accès TV au télémission c'est peut-être dans zonimba. Ato tele film de misika nimba kaka. Azawa na te mission na terrain. Era copie ba. Tisuka. Challenger. Challenge kaka. Challenge eza na âge muto fa kota. Challenge pour na rater ça na bana musuba nyoko na depuis 15 ans ba indépendance kwa Lumumba na 15 ans. Alongwa pala comme missionnaire. Akoma kolana ba mesa wenze. Soko yebeto fingi njo ande indépendant. Aboy ba commandement comme commandement de bâton. Aboy rolia fufa bitinda na ndako. Bala saki ya pressé ba kombise mingi. Ba biso ba tokene ba congéner ba famille to mona makambuti. Yo komba. Ozo komba kwa kulwa, ozo torsionner ndako kwa hôpital. Mukongo pass pona likucha fufuna tike. Na munoka mwana yaya mwana mako koe. Ogoyeba. Osala. To boyelo ko biso be indépendant yo titulaire ngam ko kwata. Bureaucratique ambassadeur méchant pa nga. Donc obima lelo et na yebisi yo faut être challenger. Na ndimina la na mesa wenze na lipa mutoke nanga moko. Ke na ke no fana pa bandeko na zela ka soso munene me na bitinda kwa mukonge katana. Bango même sanga beto na mukongo va ya nini. Tikanga na vivre yo indépendant. Mako mikolo so sakani indépendant. Na ba no frère. Landa pas ko pesa. Bako nyoko na premier tour pour e baptême. Bazi ba 20 millions 1000. So bimi na 4000 ko regretter. So ke na ndoko futi ba nyonga ba te ko tina ko facilité. Okomi piton pour mese boko mo bandenge moko. Terrain. Soko bakate. Ke ko tambola pa bande ko lungaka tifuna ticket o sambwa. Ah donc so comme na terrain ata aussi blazer ligature so terrain si kabanye. Terrain sa kwa wenze. Tuna bateki na wenze. Ba pekisa kaka. Ndeto za biso to tekaka te. Oh ne balo babo. Kende wenze tuna batu bateka ka baka ngabe na posa ko te ozya ko sa musala punda biso ko to tekaka te. Mais bino botekaka te bolongwa te pona nini. Kende ka futa l'état pa mona ka bango na papa mais ça no pe eye. Bon ça na premier je suis bon mais ça ne peut pas ko défi sanga et to ko ika boy. Yo boko tilikele Mbappé. Vie ça ko bisia kaka. Soko bangi bato ko kende te. Balo baka to koki. Ko tsa muto tiko tikete mata. O ma to ko mi piri bango toke. Vie ça bisia kaka. Soko bangi okereta na nda. Soko tsa mutu okay. Déjà le quoi ba pekisa koko tate on drebisi na bango. Ah to koki tsa mutu. Tindika matela. On m'a dit c'est la mutatikali mata benda oui partenaire mais yo beto au tinga bato na challenge et comme on attend mo pe boye isa netika mutu kati mutu aza pina na makasi mingi te mozo tindika akota nzela oh yo mo lo ba ke no mutu eza na moteur bien te moyen que trajet mula na biso boye vie eza ko ba camion na prince camion eza ka sir akota mingi na ba bande vitesse pas bi que frein tout aza bakara kisaka ke na mingi mo panzi na nzela pembena ta 4x4 so ça na ba client ko sa banka bato batambola vitesse ba sala accident genre ne ka denisa ba pan aboy ko détecter bango pa ko timbele que ça faut trajet yo bichema vite et puis muto abula na kamera kisaka na ba essence muke alinga ba kam alinga mi ko sa na nzela terrain platé alors ça ba dépense alinga mi ba nzela isa ka na montagne azongi na zwe azo équilibre ça na yebiso comme comment il na 5 litres à côté versement complet ko linga na ba dina 30 litres apona ba nzela détectage elle a son manœuvre retourne ya tiens au com un litre misi 4 tours schéma au moins kara ki sake ko tu faire mais munene te o amfute mate technique de guerre ko vivre wana bane belo libilo ka musingi po babanga na ba fase ka biko lamba bien genre na babumba otonda te stratégie o so za bane bele ndako bane bele bayaka na mwa pondo ebele musingi ko mbolo na bibamba tira bana mami to esika sika tiana sito beti ati mama tia zala wana yo kende na fufu faut tini kuita suka mwana ningse mto kwa kinini base tine pa ba voisin mais le koso te atasa na posa olia ba pesa ko sima bwe fufu mama omona social malonga yango me kibake kanga mingao biloko na lia ki wana kwa kinini kanga minga anga ye mwana zo samba so bandeko basi bakenda na wenze akina mbongo muke mais aki atambol place a misuni basala mabe na mulonga misuni na lobi moi shinanga technique de guerre wenze fo yeba challenger mbongo muke bakenda wenza du certain okena baninga nzela moko bon ba futé mobile na mo futa kiye wenza 12h kota ka kumuna ka misuni to eza malili pri alikolo kota wenzelero misuni nyoso cher po bakati sika bana posa bateka mo ezana biso ba chanto ba futi ngati na kota misuni na okoya manka
c'est bango 17h30 mulile nge bando côté puis pona wenzo côté na quartier na courir ate ozonga na avantage po ba kobanga emisine ko beba to lalisa wapi tant soko tarbe ya lelo yango azaki parti 5000 ba comme 1500 na 1500 ta l'avantage po mulile ko kine etula na kabela yo ko mikanga pe na bona na bota bana loko ayo kokaba avantage moi na 19h non ba 20h ko banga tata bangi ba koti ba lali bien ton bozola matebela na poko to bana ba kolia moi ba senti tala na peso ba schéma yeba vie so bi vite o kantsoko ki saso sana mfute ma ba lokayo na mate ya mikolo ko bangisa ba o micho lo kantsoko yaka ya nyongo nga na yaka ndenge nzamba cha esimbe simba te manfu so ba kontanga na registre ko ya mukilité etali bango na leka da ko taba déjà ba tuso ba bazana registre te biso ba to rupa na vie ba cha biso na ko cha futi to ya mapa me futi na boulangerie. Donc déjà la catégorie na catégorie tout ça na mokili mais na registre azati ngana ya kota ba futi kana na bisiyo nga kota ngali pa 200 na ko sombanga faut tanga 8 na 100 francs futi biso ateka biso de gros to ya mokili na futi na te so compris faut na beta quoi tala po ni sa mapambo ni na zate na rupama na tous les anglais tam si ngamo na beta ka qu'est-ce que batinda nga kota ma banki tenga na fraude kotoyo ese neka kota ba ya kobate ngana rupa pour ça va kota bo alendele présent yana présent moi ba komiti suka mais bo tangi 8 personnes na te ba komotu mais bato me kaka bango ba yaka kote ba bangungi me abima mutu mais bo sai bango pona nini est-ce que ba bongela wapi o bango mo ba mi début mo biso ba oyo kwata to fraude fait ça invitation ba fana na kicha lokumu yungana pasteur John tokomi na suka maison de moi ton question alobi par rapport à la jeune au mega peu explicité est-ce que la jeune vieux to comment mener les lots basi 2 3 4 5 au botisi 3D est-ce que pe malédiction ekoki ko la na monter ça là qui a échoué si eloko wana nde baby si mukili concerne bisio yiba muto ata mbongo mais ça peut mabe et osana moi manka ki ozwa fi wana otia ezemi okima osundola ye obima est compétent ou bien ça la un système qui aux aura na semaine to par mois qui nda kotikile mbongo ata ba na famille mbongo ata moi ça chola ka yo sangatina so ko ki notika ata moi 4000 na 5000 mukolo ko bebela bango ba kosona ba tata moi na ya ayaka valeur ko sala libala isaka libala ata mutu babala ni na $100,000 na libalo ba koti $50 ba cheka makasu ba sangisi ba to saka libala ko bale saka to cha alliance na loboko wana za honorer moi si posi makoki na batu ba cha alliance na biso yaka to fanda bana babimaka nzela moko biso tuka ba marier mutapile azate yango na zolo ba bela mibai lelo bezo kutana via likama o ngana soka mbongo mena so comprendre te o nini ba kosa bana ba sebele yo moko zo ko zo vino en charge te moke cha mona batu zemi moko manaye comment yo moko fufu anda ko tonda ka bien te ba parasa tanto kutie bele tanto mukie oyebi ndingo tondela ka te mais ok nous avons si nous sommes mi pour côté effectif anda ko na fufu na tonda ka te tala ba dega o tire pe masina le ka pa tata te kene pa tata e bo tire ke tata asa pe masina sala ni moi ça na zemi hein mais na moi na nzala ngana sa ni o mete na balambite azo transférer moi si on dirait puis les qui n'a pas été que papa mama bango berera mibali na so ba no frais et puis basi balingaka mibala bongo moi si soko na logique ko lingote balingaka biso be scroll tant so kota na ko balabala ba ndikama eh ya ma shaka da ye ba no fanse na baro ndire na aéroport botu na te mobalo ndenga ya mobala on peut ba ventirer so misi ma $10 200 masanga boy ba retour bot wana so ko wana pi bango ba sa ko mo se litoi mobalo sana mbongo obika tiki retour na mbongo kangama na nzo anda aventure tango amona na kate baka ko se bon na voyage ndo kande pia kele kya batami ko betaka dam ko ko mbongo okangisa makasi pa notala mwasi to le kango be skolo biso yo soka ngindika ko bateki ma faire na ndaku uberu elo moka teki la file mbati aketa la TV mi kiti soka na ndeba kitaka pato so ti wapi abandi atia bango bakomaka ba musicien ndenge moko on so kuté na mwasi ndo ko se mwasi ni obi ke ba mission otaka na tenga leki bango na Spain otraki tenga na Spain nga ba américain wana masika kize me kokoto mwasi ke moko ba kose nango ba sisa kapete musapi na kata zone kisoko ko kweya bazaka bongo wana masika kaka kimbi son me kotale changement de fréquence mobala kana gentillesse ba $10 ko bendo ndire pambu a changer langage
kokate o mangalo ndire ba corner ba kufra yo na ko point ta bonya so bikana ke pa o sa ta pecho na mankenga pecho sa na ko yo boluka makam na je bisa yo tina ndese me koti ba solo kate vita imana lume fimbi ndenge ni est-ce que transférer aussi me ko transférer le quoi mais le quoi ndazo tino na WhatsApp ogoyeba baluka danger bango moko na ofengolo frère to kota sata place à salate na nzambe des hommes ambassadeurs sata sa sala masumu na yatika ezana est-ce que biso moto no découvrir yango likamba bo tout Afrique ya RDC ça likamute bakanga biso te biso moto no lamusa o bien futema ezoka sentinelle saka na compagnie ezanga bato asaka turu ta la kabila la yo moko ya pas sentinelle bo tutu kanganga yo ko pese rapport na ko tala to yemisa nini chabiso bakraka et réclamer même futema maman tala bato makamto kana Congo ngamoko na ko kolesa ngate mais ngamoko na zo ko engagement mutu msuna tshena ndako mais ça loka silence cité na Congo ba manka misale sate après ba délivrer nga tala biso na prière de tolela kende prière na ngo nanité za ko la mamsu kolela ba mokate ba difficulté tout on débat ba na prison Seigneur OK na église cité kende église dimanche si j'ai ga to prier to chasser ouah ouah bosanga bomengo fo mona mutu on dirait ba prière muzito sala ngana kati na frenga bito prière nange ole kati na kanano ya bango po yange okomate fo mona mutu bandolo baki na taleliyo makamuna mona kana bi o prière o accusation te weza kwa accuser nzambe bandolo baki mais tala mutu ngo sa prière wana akuta na $20.50 tala na poko na bar Chiquito atombe modega yoka film alinga nzembo viva lokolikolo basanga na ngaba koyeba bar pa kuta ngo horoscope kutine musique ezobeta quartier pa bar oyebite barman na kosoka kote ona ba otonga yo apeti na kana omaninga na jaloux ebele so bière moko orba nyonga mapa na quartier mafuta ezate bisa so beskuru na tongo piaka masolo gouvernement komi na sadam so tinika remaniement faut va changer ga moni politique ezoke na manka obi ke to daya o seto lungo te bino bogoyeba na pesa mboko comme si biso batala to komi mito ga ba détourner qui ça tala groupe abatu bazo secondaire ba olela bilonge déborser lo ka ba déborser biso na ko so mo kate le kato Congo na to cha vie na manka vie eza courage ndoko nanga poko ma place au salelo oyebi so na be oyebi ça c'est vrai ninyo kanga mutemo pesa ko simbi nde yango ba tuto sangi mi ba kansa pa bonga faut que na famille riche faut tanga trop non vie eza ordre ya yo moko tali buso bele kito te frame famille na mone na tanga te oui ere na ngato te vie po bongesa ka yango te bande ko tellement na balabala ba 600 chiki bango tuté pona cha pa na na vile cha pe litambe na tena ya moko na famille na za nini kota na biscuit nzela ko bonga maya fufu na moto bakoni babanga milinga te sino ko toka te simbe pepeli okomona résultat de pepa kaka yango base pepa kaka pa omona kale moko buvu azui atiko na milinga ata yoki sola milinga tango okulumba olie osukoli ke longi ba milinga na maye elamba na longola sukango na tango mutako yeba atiko na santé osongi normal schéma ya vie batutu babonga na nzela to licho baleka pa setika la rasute pepe si résultat positif muto azui atatanga te batu na osoma kama français ta kutu batu batanga nde baluka bayeba makambo ne pas sinon te boko rater faut ba schéma vie elo bomaka biso toni ko pesa tandama le ba chola ba pesa valeur so bakabelo mbimbi wana mbongo te ko liango na tongo te o maloko ministre mais na premier dos na manka obeti 22 ça il a 23 bakabelo mbimbi bombango biso to taxi bomba tchana nini luka masele memoti 14h journée comme pante wana lia siko mais so ko liango pour beta masosu mingi te makasi kana mai tous les maçons di makana mutu po boya père tola la laisse. Et ça, c'est ma vie. Merci beaucoup, Pasteur John. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Donc, alors, pour nous qui ça, de l'Ikamba Congo, ils sont des politiciens. Biso tout qui attaque. Biso tout attaque. Attaque aux États-Unis. Bakabola ma panda kunda kutelo kwa facture mai na courant. Qui ça fait être bagarre. Na ebele bana Congo bana makaro compagnie te. Mais baso bomba basina bana baso futira baso ka wapi. Naso bano frère. Na foti la za. Oh, naso biso frère.
nyama lokwa mwisi keta mwana kufeli ba para pona mabanga to bombai bango ba para ba kufa na mira tikala na ali akapa tata mwasi pa kola ko mukola bala mwisi keta pembeni boni boyiko ono chavika kabu koma nyama lokwa ngunya kemela pomba makasa to memebenda lala na signé ona mbata mukia ko panza na signé pa lesi bana tana kene pa pomba na sauver boni boyiko osawa en tout cas pasteur John quelle inspiration donc amoni pomba me malibende abangite nakoya basigné amelepe makila amele bana bilona laki ko tataki ke bichemate bongo yo nete so comprendre chez il faut risquer quoi na ebisio vrai on a jamais no son diminga bien net mikolo na monaki eskisenga ndeko nanga son excellence ministre na biso d'état ya hydrocarbure batika ministre la jeune Mondo Moussa base coup de chapeau pene ngwana ye pene ministre ba jeune vraiment na biso vrai au moins biloko to sango posi ngwana ndeko nanga on a so vrai vie eza na façon to kanisaka te vie to senga te to kende ngezo kende na ko sote ko chaka vie kaka te ko longo ba qualité comme si au moins batu batanga trop ba comme ça nzambe lokwa sa mukina défaut on demande ba kolishaka ye o so ko sinyo na tongo na ko so ko na poko koi vie faut taille la temps olerni keba ndena ke tongo ben déjà est-ce que simba te na ba nini pourquoi nzala ya tongo tipoko eumisaka mais là lisaka bien la muka na tongo mokate ko soufi nango ba ko chola yo ko za mal à l'aise mais sur les cas na 19 heures aussi à l'aise sur là na butu à l'aise par rapport à mutala qui na ba 10 heures abeta ki tolo to banga ki yemena poka soka zangi abimaka na manka keba na vie muto akufite azamba na vie atatanga tazasoba soka zo persévérer ko chole na nute zelena cercueil bongo tamba na kombo na ye mais soka zo tala fandanye na suka otika na soni batu mingi basomba bandako babetaka to na bambinza loke no tala bango bazate bo bazaka sans projet na vie bakona ba famille ko kiyendiki yenda tali parcours la famille manka so ta na famille na bango mutu ta ko za la prêtre nzela pa ko ndo bongelela ya ba faux mais lelo comme patron pour un esprit dire c'est ça na lobani akoma pe patron so mandako na bakamwa onan base keba na vie mutu akota fete na nzala ataza na puite so kasi la fete 5 heures zonga na mission kitoko po ba patron ba la likolo akongola bambisi na bango tu na masanga na ba fungwa na boucho ba melate komi yaye akobanda dopel primis coca men merci mbate moi que non atala goûter alangwa na 5 heures marupa ki na butu po fete zaki ya bango akobimane challenger na 5 heures ba mesa mi ba pato ba lango ki ba fungwa ba mela ata kuchanga kuti moto mesaka masanga ta bambimbi tu wana au classé oya malonga chelongo ba kwange bandi commerce oya ba panta ke na ngacheli ka mefufu na poko sauver ta la bagarre à vie a celui fait titi tongo konginde ça na ba façon tout et go rupo na tongo c'est na 12 c'est rupo 12 17 et 21 schéma na ba ni na tamba na lokota $10 na silika tono kuchongo ya bikoro na reggaeton ndile mbongo nanga $10 oyo na salinga boye mbongo nanga te donc méchant bi seigneur training ngai na sasa na bongi maintenant on metaka likebe deuxième phase na ko sauver na $10 combien de maps na deux fois na ba restaurant likola $10 na ko changer maman na zuma pano c'est la toi quartier ça m'a bien changer na vie nzo na gumba $10 a fotango bateka na musika $1 mais na kati bikoro mais yango sofenga schéma bakoya te yangani bozo bikisanga na fufu likamba fufu to sali kise bomaka mutu te po aller pa bika ou elema na bi mutuka est-ce na ba mutuka ne soka na mutuka na fufu. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur John. Tokomi Nasuka, merci beaucoup de nous avoir accordé le temps. Alors, on est Tokomi Nasuka, bon, message Nino P, ça va tout passer occasion de Talayo et puis quelques personnes à remercier. Message après ça, il y a une base de la pété au 2020. Moutuna Mouton mise en charge à Yemoko. Tomi na système au tombo que la Yemoko ça ranki na moutou. Vu qu'il y a quoi, quand tu as tu charges ton dré batinda qui on quoi nyonga, on peut ça un rapport. Déjà tu te Yemoki moutou quoi na ye. Ato sa kole bembe so ba kinelo pa serkia ikole le changer et commander à kilo kolongo ya mowe ke bana vi to boy panti mutu sana kana yo ona lobi yango wana mbote kaka na yemoko son excellence mondo batika yo nisa ba jeune na pesi mbote na Willem Manana na Strasbourg papa na 14 gosses papa na 14 gosses na Strasbourg na pesi mbote na ndeko nanga Poiti ndeko nanga Poiti place so batika yo vraiment merci à trop. Na pesi mbote na ebwangi puisque Estelle na pesi mbote na ndeko na ngai Matufofa Anna na pesi mbote na ndeko na ngai
Coach Jusno. Jusnovic, quand on le base. Tempo attendez ne la dada. Hier pendant ce betka plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba. Mel parfum. Yoko tubatika. Gros en détail ba parfum à cire au penda donc il y a grande marque. Sur betka plus 33 75 39 030 94 wa mobimba. Moi si nanga moko Blandine. Wana Miss Congo mobimba mama monde entier yo base. Ma Blandine passe aux chérie, je t'aime, gros bisous. Batika yo fema. Mais la main pio maman. Na pesi mbote na mimi ayiko na Cape Town. Na pesi mbote na Zino ça fait la double nationalité. Batika yo. Tato tengo ko tumbala mo. Oza comprendre. Yo penza place oza base alendele yo bi la musa dossier. To pesi mbote na bino nyoso bon ngaka to la pété. Na pesi mbote na ndeko nanga oya zomi na France. Régis le cerveau. Quand on a le bâti, on a pété à biso nyonso. Na pesi mbote na ba staff tout bazala ka balanda biso belé. On a base na limité 15 mairie 129 poids lourd, quartier industriel de base. Congo mobimba, mukili mobimba na lela bino fort. Na pesi mbote na son excellence. Wa mbainga na ville mukolo na mwasi na ye. Donc il fait man ebina lo baté. Asa pe pasteur, PDG. Il y a grande entreprise, il y a Congo. Vraiment, batika yo, na ba geste sala kinga, merci makamba bende c'est to ke beaucoup de pouces. O moni Congo na habité ndeko nanga. Mutu musoko tshaba million na bank passe ve muninga ta na maya zobo. Onga na saki na passe. Est-ce que botama na million na mutu roka kifunda kino kiloba kitsemno ka sanya map. Boni boyeko. Nda pena bole kisi ya. Ya mo to kunda ka pe bino avant. Na ndenga fo pete. Na bika biso mabola to 6 mukili tisuka. Ba fraude na fête basonga ba faso ka tondite. Mukili to ozela. Conseil na pesi kaka base milinga kopia vino fotité nzamba za biso nyonso kana na baka rôle nangeza ya 0 balinga kae mais ba sepelaka na ye te 0 so sengi ba kopesa te mais so lingo senga makamuna na yo faut tondisa 0 na sima pa pesa chiffre na oki kilo ona biango wana rôle nanga pesa ka ya lipapa nde lipapa balinga ika na makamba pia kana ba projet era fête balinga kae te bakendo pona sapato pesa bi capitaine na makolo wow. Il peut pas se commander. Même si projet va se donner, biso ba oyo. Courage. Vraiment c'est le moteur ko kota na bakaro privé ba limité ba corrompre yo. Suka na limite. Soko moni lokolo alandi li papa na fête, c'est que lokolo ça na pota. Somme li papa alandi lokolo na fête, lokolo na pota. Soko moni moteur comme on l'a mon limité na ndako, c'est que mon dimasa na problème c'est ressengi ba prière ti na ndako. Mais pas ma rien. Conseil na lobby. Merci. Les habitués sont jamais pambola. Après c'est une nouvelle tendance télévision. Pendant on a l'endé le boyebi. Tous ça presque chaque jour base. Y a penza na habité. Bino nyonso na lobi bien monde entier na le labino tout fort. Zamba pambola veto kutani chéri Blandine gros bisou encore batika. Merci beaucoup. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci na le véritable code mondial Yawili Moucheni. Merci na Taboufa tout top modèle. Malolo Loris la congolaise Motenayo. Merci na véritablement femme d'affaires Chouchou Natasila. Zino ça fait la double nationalité en Afrique du Sud. Coach Gisno, pour vous qui avez besoin, il y a un produit booké à www.gisnovic.com. Pas simplement pour hommes ezali, pas simplement pour femmes ezali. Marambutu pour garder santé no malamu Luka Coach Gisno. Merci également à Gimbambi Business qui nous ouvre toutes ses portes. Merci à Batutu Oyo, Bozo Zala Simana Biso pour nous soutenir. Si gestion remarque, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Vous avez besoin de passer John Tolé à péter, son numéro également est affiché. Boki ko bengaye à tout moment. Alors, répétez le numéro, plus de 143. Numéro 143 84 75 18 112. Pour répéter pour les bonnes formes, 084 75 18 112. Nous tabi banzila passe au sabbat comme bisou. Zama pambola. Merci na couleur Basele, merci na tout basi occasion de la biso. Beau s'abonner et belé sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Ciao.